Isengatengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekaleka ya pamba ilalelela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa wazali na makolo mine alandaka zela se moko Moi la maman, ça va primus, ça va sekele. Primus, sekele ya musala. Primus, suka ya sekele. Oza pata na sonite, otelemi. Tala vandi lisusu. Mama ngana ebi ba angelu bazara na likolo. Pona kokumisa nzambe, pona kosanzola kai. Bongo yo mama mosantu yenda komi nzambe na yo yonde angelo ekobala papa ata yo pe bande kotolo be pai tozonge pai mwasi makambo aboye papa oloba te eloko moko te mama yo pe kotana no kuta vandi awa ozoka oyo mama leki boya toke ni mbula ezali kolo tozo biloko tozonga te mama okilo azali moto donc soko yebise likambo oyo ekoti awa ebimia azokoreagir te ngana moli kamera benen soute problème ngali kana porter ye na boke li bande boke li bande za ndako na mokoti mokoti mama eko buke na mwana te bande kol patex oyo ni mère na ifu ata kilo mako kutika ala kilo mama po mwana ngoma na milimo ambindo etonje na kati wana et puis na toka mama mako musantu balobaka soki mutu si akufi batali ba œuvre ni balobiki aza musantu ayi kwa zalaki musantu mais oyo de son vivant déjà amitié na musantu malami bali mais c'est quoi ce qui a kufi wana komi nzambe to komena imo kaka mutaye bya mwande ngafa sasa sikola na ke oso tasikola shangai zela toko ya masasi lokola boyi kokende botika ekala mais lokola vandi awa azala charge ya mutu moko te azapela compte ya mutu moko te ezala malade ezala nini ezaka na charge na ye moko mama eya buto ya moi etali kaka yo mais nakosala tona chauffeur yo kokende okofana mpe ndako yango libala yango lokoyo ezalaki biso mpe lokola tozokende mama patex wana ekangami yo elembe okende tokezwa biloko akolo ndako yo nga na kochauffe yo na retour okozwa chauffement basani wana tokenda Tala. Le soi-disant maman mosantu malami balé. Groupe ezalaki esekei. Sozo ozoka soli pona bango. Soit biloko na yo bima malembe. Na boyi kosala scandale awa. Na boyi papa ta quartier ba betona matata ngana yo. Kende malembe. Dina ko dialogue na yo ezali susuté. Place no ezasu awa te. Bima kende. Oza ko tinga ma place o utaki so vana mobilia boite yango lo kanga pona yango ezasu ya yo te. Vous que ça sous colo, fier, hein? Côté de ma famille, il va pas nous disposer de hein? Ma camarade, bah, yininga, famille, bah, yininga pour naïo. Alors, on a donc berger. Que le Dieu, le bon Dieu me pardonne. Si tu as un gars, le maman bé.
Mais en tout cas, nous allons voir, nous allons comment on a été pima. Qui est des places nous avons été. Chérie, dans les mingi thèmes, mais c'est fantastique, c'est bien préparé. En tout cas, félicitations. Chérie, nous avons un art culinaire à moto. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Ah, merci. Chérie, nous avons Cité. Bon, yo on dit vraiment pas ridiculiser ngati na modèle wana. Kofinga ya modèle oyo. Ya solo wana. Chérie yaka na yaka na. Chérie yaka, yo zali mama na yaka. Yaka yaka. Yaka wa. Kena wangu fanda ka chérie. Mais on a d'ailleurs parce que pour lui zali hein. Olobi olingo kende. Nasana. Ngala vandi awa, nasali yo mabe moko te, eloko moko te ekomi kaka oya ya afinga, oya ya afinga. Ya solo vraiment zemi oya nga penza ya lukuta. Hein? Likambo te. Chérie yo. Na pesi bango nyonso. Chérie yo ozali. Malamu na bango kaka. Chérie écoute. Ngai na bango kaka nzambe wa mukubi oyo biso to sambela. Na bango. Chérie. Likambo te. Yo ozali mopanzi na ngai. Ozali chérie na nazokolo ka mama na ngai. Chérie okende pena ni. Mais ce que là on l'a mis dans la sauce kitoko boy. Soupe kitoko. Oye matinga poa. Hein chérie. Ah chérie. Nous avons dans ce de soigner. Et ça quand même important pour la bonne de là yo. Je reconnais ma faute. D'ailleurs chez vous. Na autorisé yo. Aussi n'importe quelle amende. Et ça la bijou. Et ça la main je suis d'accord. Complètement d'accord. Ok chérie. Chérie. Moi je suis capable d'utiliser toutes les 26 lettres de l'alphabet français pour former des mots et des phrases. On a beaucoup bon délai. Moi, c'est un gaït. Hein, chérie? Aucun été, chérie. D'ailleurs, pour nous effacer l'image, il faut tout ça la cocher dans ma tête il y a une semaine. Tu vas voir la place sur la Kiwana. Hein? Pour nous poser ça, on va passer à. Mama patikana misuto pondela. Nzambe wa mukubitata yo mutotili mama lipati awa. Yo moko lobaki na ngai lobi tango azalaki awa te nasilisa makambo nyonso te mpo korevelenga makambo na butu. Na yango nzambe na tosaki mpe nazelaki lolaka na yo kasi olobaki ete lelo soki akomi okosala barevelation
na miso na ye moko na yango nzambe nasengi na yo ete okita mpenza mobimba na yo pa mama mosantu mbala misatu oyo azangi ata lisumu na kati ya mokili oyo po ete aloba makambo nyonso ezali na mama lipati oyo etikali na ye tata tika ete motema ya mama lipati ezala dispose mpona koyamba liloba na ye alo alo kilikiti pie sida alo mobali mususu alo pie kilikit biloko oyo eza na ndako pie kilikit oui merci nzambe wa mokubi merci nzambe tata mokubi nzambe yolingi mama mosantu mingi révélation nyonso sili kosala na koyebisa na mama lipati nayebi te akosala discussion te pamba te yo ozali nzambe ya discussion te merci nzambe wa mokubi mama lipati yo oyaki epai na ngai mpona makambo ya kobota kasi nzambe wa mokubi asili koloba ete kobota na yo okobota na mobali oyo oza na ye te okobota na mobali mosusu ngai alingi mobali na ngai mama lipati na nzambe wa mokubi tembe ezalaka te discussion ezalaka te pamba te nzambe aza komona bisika nyonso soki nzambe wa mokubi aza kokabola yo na mobali na yo pamba te mobali na yo asili kozwa sida po bitambola tambolelekeli ye mingi aza kokei na basi ya ndenge na ndenge na yango nzambe wa mokubi asili kopamela ye te mobali na ngai aza na sida te mobali na ngai azala nikali te mama lipati nzambe azongeli lisusu ete kotia tembe te pamba te ye moto aza komona makambo nyonso asili komona kobanga oyo oza nango na motema kasi yo sida ekosala yo eloko moko te pamba te nzambe wa mokubi akokitisela yo grâce na ye soki makila na yo esilaki kobeba makila na yo ekobunga mpasi ekozala te mpona bana na ye epai ya bana na ye sida ezali te maladi nyonso ezali te kobanga te ngai andimi wana te mobali na ngai aza kali ngai andimi makambo oyo mama lipati kitisa motema na yo oyebi ete nzambe wa mokubi azali nzambe oyo amonaka bisika nyonso nzambe wa mokubi asili koloba ete ayebi motema na yo mobimba esika yango ezali kobanga soki moke te eloko atindi yo lisusu yebaka ke yo ozali zairoise awa na mokili na biso na mboka na biso tozali soki mwasi ameki kokufela mobali babotolaka biloko nyonso kasi mobali na yo asi akomi mowei moto akokufa mikolo oyo na yango mama lipati nzambe wa mokubi akopesa yo mibeko oyo okolanda mpona biloko oyo eza na kati ya ndako ya mobali na yo mama lipati nzambe asili koloba ete lelo tolobi okende kozwa biloko nyonso ya valeur oyo eza na ndako ya mobali na yo mpo oya nango oyo epai mama mosantu mbala misatu mpo ete biloko wana otikala nango soki mobali na yo akufi babotola yango soki moke te nzambe wa mokubi alobi lisusu boye na mibeko nyonso alingi kopesa yo mama otali babisi nyonso landa esengeli olanda mibeko ya nzambe na mokubi mpo ete obika apurifie makila na yo babiju nyonso oyaki nango yango oyo olataki babiju ya ndenge na ndenge mama olati balion oyo motu ya lion oyebi ntina nango nzambe wa mokubi alobi ete balion oyo oza kolata lion adevoraka est-ce que olingi lion adevore yo epekisami kolata babiju oyo eza na mitu ya banyama tete vilaine namonaki yango tala nanu eke elongi oyo ndenge ezali oyebi motu oyo oyebi ye te soki mobali akomi kotambola bitambola makambo ebandi na nani na babiju oyo oza kolata ntango olati tete vilaine ndenge wana yo moko komi vilaine mobali nazomona kitoko oyo oza nango te akomi kotambola bitambola bokeba na bilatalata tala cheval oyo biju oyo ya cheval oyo elingi koloba nini molimo ya servitude oyebi mosala oyo cheval asalaka ya komemaka bato eza pasi mama na yango nzambe wa mokubi alobi na vi na yo mobimba alingi komona lisusu na babiju oyo badesine mitu ya bato te badesine banyama te kaka biju oyo kolata loba bakomi badesine bafleur na yango mama nzambe wa mokubi asili kobikisa yo okende kaka kozwa biloko mpa mobali na yo oyo kotika awa
mobeko ya suka okozonga lisusu epai ya mobali na yo soki moke te okofanda awa na ndako oyo okozonga te pamba te kuna makambo eza minene mpo na sante na ye. bala jonga na yebiki na batelevizio bazoloba eza te na kisi moko te bokanga na ndimaka makambo nga makambo nyonso nga yalebi nga mpe na bayela mawani pati kobima boye te ezela biso na kolwa Mosantu. Mosantu. Naibisi mwasi na mama Nkengi. Toya kotala yo. Wana kosenga bolimbisi. Na makambo nyonso mabe oyo elekaki na ndako na ngai. Ndenge bafingaki yo. Ndenge basosolaki yo. Ndenge basambwisaki yo. En tout cas mama esepelisi ngai te. Bana mokolo wana lala na pongi te. Loko ozali mosali ya Nzambe. Na kombo ya Nzambe olimbisa ngai. Olimbisa pe batu wana bazali envoûté na esprit ya Satan. Yango mama na yeka pona senga bolimbisi. Mama Nkengi. Bonjour vieux. Tiens, vous avez la pétition. N'ayez pas mon sang de Kosenga Bolimbisi. Eh. Donc après confession, alors Fukami. N'ayez Kosenga Bolimbisi, pas Limbisanga. Il faut la pousse à bout. Tu vas venir battre Moussous, hein? Eh. Donc malgré vos problèmes, minés, il est qui n'a foyer, n'a vu donc vous avez venu à Namibalé. Là, c'est avec Bolingo. Vous allez. Eh. Mais vraiment, ça c'est triste. Pour venir dans le baki, vous avez la famille nangai, vous avez la camarade nangai, ce que vous avez moi si nangai na inio. Donc on a moi si nangai kabona ti na liwa. On a lingi moi si nangai mingi na goti kaete. Donc bino mbali musito mona kabino kana ba pantalon. Vous êtes vérifier ba mbali musito donc ngasi na bataka na ba jipe na sia ba pantalon na bango. Mobali lokola yo. Moi si basala yo pona yo. Faut savoir se décider sur une décision. Et c'est la demi-décision, c'est la décision entière. Donc, dengue aux huiles d'ambrose à l'endengewa. Oui, je suis bien là. Décider que n'yanga bike. Moi, si n'yanga to kova neti liwa. Donc, oya bo yina yenga pena yiniye. Décision zoki yangowa. Eh. Mais moi, si koko selo bazemi donc yo, ça ne te dit rien. J'ai dit. Moi, si n'yanga na zemi, d'ailleurs il y a 2 mois bientôt comme il y a 3 mois. Ça c'est bien solo. Ah. Oui, c'est qu'il est capable de coûter. Aïe aïe. Depuis l'article moi même journal va parler ma camné mais dans la petite journée ça sera démenti. C'est ça le coup d'à. Ah. Téléma. Mobali azwaka décision mbala moko. Ce qu'on décide, on décide. Ce qu'on le dit, tu pars. Chez moi ici on ne blague pas. Hein? Moi, si je suis sur la cananzambe, moi je m'en fous de ces nzambe de Mokobi. Si je suis décidé dans la ngai, on a décidé de faire salema. Mon frère, tu vas te gêner pour une femme. Hein? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Yo, comme une nzambe, on nous fout comme la caillou. Hein? Depuis quand ça? Pas fou comme la yo. Yo, nzambe, yo. Vous allez. Nzambe na ngai te ozaki mpona kodirage mosala na ngai te tika ngai nasala mosala na ngai papa sanza fukama. Qu'est-ce qu'il veut faire encore? ndenge bato mosusu azalaka soki abibi na ndako le amela kafe ameli kopa buzoba bato kola bango oyo ça c'est pas possible.
Papa Sanza, nzambe wa mukubya sili kondima. Merci Mama Santo. Pardon, bolimbisi osili kosenge pa Mama Santo. Ezalaki pasi mingi, choc epai ya nzambe. Pamba te soko ofingi Mama Santo, elingi koloba ofingi nzambe wa mokubi ye moko. Ya solo. Kosambwisa oyo yo na famille wana mosusu. Osambwisaki Mama Santo, nyonso makambo wana ewutaki epai na yo. Pamba te révélation ebimaki na ndako na yo ete kokotisaka n'importe ki na ndako na yo te po ndako wana ekomi ndako moko esante pamba te mama nkengi aza kofanda na ndako wana kasi ondimaki nzambe na yo soki moke te obebisaki mibeko na yango nzambe wa mokubi alobi ete mapamboli nyonso oyo apesaki yo esilaki kolongwa yango nzambe atisengi lisusu na yo ete na makambo nyonso oyo osali ya mabe mpo na kozongisa mapamboli nyonso mpo na kondima mpenza bolimbisi na yo ya solosolo okofuta amande ya $500 epai ya Mama Santo ye nde moto ayebi ndenge ya kosolola nzambe wa mokubi mpo ete bayeba ndenge bakosala. Mama Santo. Nakotelema mama. Papa esengeli yo ndima ke okofuta $500 ou bien kofuta te po nzambe wa mokubi ayeba. Maloba nyonso nzambe wa mokubi atindi nayoki oyo okola sengi na kosala yango nazokende mosala na poko tokutana mama nkengi nakopesa ye $500 po ya kopesa yo. Merci mama ndenge olimbisi ngai na ndenge olimbisi bato oyo basalaki yo mabe. Merci mingi mama. Fungwa mbala misato nzambe wa mokubi apambola nzela na yo na mosala na yo nyonso ya lelo. Merci mama botika na kombo ya Yesu. Bijou wana nyonso otekela ngai omoni vraiment naza na pasi awa tatukano ayaka mikolo nyonso kotungisa ngai nayebi te tata wana soki ndenge nini na age na ye azoluka kaka alobi mabele aza mwasi kitoko alingi kaka mabele soki mabele te nalukele mwasi aza lokola mabele nasali boye nabengaki poso te alingi poso te nabengi bedini aboyi alobi kaka mabele soki ye te nazongisa mbongo na yango namoni babiju oyo nazwi otekela nga nyonso oyo teka nyonso yo moko omoni kaka eza biloko moko ya valeur teka nyonso kaka na ndenge oyo oyebeli nayebi kokosa ngai te po mpasi wana eza ya biso nyonso te nazongisa mbongo na ye bilebile boye ondukani nango susu wana nanduka ngo wapi omoni mwana mwasi oyo afandaki apo mwana mwasi oyo yo kutokutaki asa telemi te mwana mwasi wana nde babiju na ye oyo nazwi nyonso oyo babiju oyo po epekisami te banda kolata babiju oyo badesine mitu ya nyama to mitu ya bato nayeba biloko ya ndenge wana oyebike mwana mwasi kitoko ndenge wana mobali naza na sida révélation oti kobima na mawa nyonso moni wana yanga nayebi mobali ya mwana mwasi oyo te nayebi ye très bien kasi eza na sida te ndenge nazoyebi biso te banda mokolo nini nzambe nde azomona makambo nyonso ndenge ezali yo kotia temba to oyebi makila na ye nayebi mobali me yango te nzoto mpe ekosaka te okoyeba te oza médecin te mpo oyeba mosoko oyo nakoteka ngo na teka kaka yo moko oyebi biloko oso oteka banda kala te natekaka me omoni mikolo ekoma kaka ntango mosusu okomi nango boye osombaki eloko cher lero kokóma na zandu wana ekomi bakitisi lisusu bazoyeba ata valeur te bakitisa mingi te naza ngambo nene nakosomba ngo kaka ntango mosusu nakozongisa kuna na zandu bateka lisusu ekomi lisusu oyo eza mbongo mingi mama nayebiki na kofuta ndiongo ya tato kanwa ime mbongo mosusu mpe kotikala wana mpo eza ebele eza biloko moko ya valeur biloko minene minene boye nakamwa nazokamwa mpona tata wana ndenge ozolobaki aza na maladi aza na sida nzambe apameli ye mpo mobulu eleki okende otambola ndenge wana yango mpe esali ye bongo te napena kosala marchand solo basombi na oye lopango omoni papa yango wana tobengaki oyo awa na mpasi oyo tokoki te
yango tolobaki tokabola yango nga biso na bino tala tosali baneve na makambo mona ekobonga nsima makambo ebebi mona makambo ekobonga nsima makambo ebebi yango na nga na mona ye nga abi te malamu tobenga bakambi boyo baza na molimo naye bayebi kobengana satana makasi yango wana omoi natinaki mwana ayebisa yo ayebisa mpe papa molimo mandozi boya bino nyonso mpo na pasi ya boye tokoki lisusu te nayebi te nzambe soki mpe mabondeli na biso azoyamba yango te nayebi te po omonaka likambo yango mpenza ebongi na yango mpenza ebongi ay ebebi lisusu papa nga kutu nalobaki na kamba maleki azokende na likambo nalobaki nga bito tika na biso kaka kobondela po tomoni kaka ke nzambe alenge biso te mpo ye moko kaka nzambe mpenza tobondeli tosali bajeune makambo nyonso ebongi malamu ebongi ye moko kaka moto abongisi bongo lobi na ntongo ye moko kaka lisusu abebisa oui nga na moni na ndenge mere obike totika wana c'est pas faut yebisa paster bien omoni nde balobaka ke nzambe alalaka te me nakani cette fois-ci na ndenge oyo esalamaki ke priere basali esimbi sikoyo basali esimbi te donc nzambe alali na ye obi azoyoka neti so makambo ngo tusu te esili soit ake zandu soki wapi bo azoka lisusu eloko moko te ma frère oyo ozobana eza dangereux nzambe alalaka te nzambe akoki jamais kolala mais sikoyo makambo eza nde bino bato bolalaki c'est ça le problème bokoti na vene bobimi bozwi elonga boye bon lokwa tolongi toza na victoire bon tokroise maboko fete na fete bobosanaki eloko moko satan aza très malin ntango bino bokoti na vene bolongi ye akosepela na defete te ye pake akoti na vene na ndenge na ye asali karema ndenge na ye aye akontraatake ntango aye akuti bino na distraction bozofete bobosani nzambe asintroduire yango bozomona même ndenge toali osali programme na ndenge na yo satan aye abalola ndenge na ye abouleverse osali programme aye abouleverse n'oubliez jamais nzambe aza alpha pe omega amen avant toute chose il faut kotia nzambe et après toute chose il faut koyeba ke soki olongaki c'est grâce à Dieu il faut prier sans cesse parce que Satan aza toujours ozake azozela moi distraction moke akoti moi distraction moke akoti donc on a problème na bino soki lelo ebandi oh non nzambe atiki biso nzambe abandonaka jamais bana na ye a bien invoqué moi akozala présent bo invokaki ayaki mais botikaki koinvoke ye Satan akotaki c'est ça le problème ya bozomona awa bamemi bino bamemi na ngomba pour vous distraire. Sachez que l'église nyonso au bazotia combat Jésus de Nazareth au premier planté ils a lokuta bakoya le msuna Bible bon afungoli o azotanga ye moko ayebi yango c'est pourquoi so ke église après prière ba verset wana zu kende pe nda kufungola Bible na yo tanga yango zala na esprit de discernement parce que ba mo profiter ya faiblesse wana o bino bozaki na ba kumba ba tu bikumba kumba lelo ki l'église a lo ba baloli okuna tout ça ils a vous distraire ba donc il faut prier sans cesse mes frères mais pourquoi pour soumettre le problème na bino toko sangana ba pasteur mususu en tout cas toko gêner pour Seigneur appeler cette solution. Oh frère, alléluia. Alléluia papa Mokambi. Mbote. En tout cas, tous agués sur le point de partir, hein. Tout sangana avec na sœur, na frère, namso to kumisi nzambe juste na moi to kende. Yopoyi. C'est comme vraiment point nommé, to partager parole du Seigneur. On a disposé de partager. Bon diko. Yo li kamyo suba kutuna kaka naza disposé. Hein? Papa, où ils ont quand même. Ma soeur, ndako nzambe za partout, même na mutema na omoko. Na lobi boye papa, na yo ya opona ko juger ngai te to koloba nini soki nini. Hein? Wa zambai na ngai. Donc boko sali kamte c'est que ko tuna vie na ngai. Hein? Kaka Bible wana bozotanga nde muto ezolo makamu nyonso wana. Soki moi sina mbali batali, il faut quand même koyeba ke moment nini nga na komborder mbali soki moi sipe andimité. Bon yo côté mbali nga boyo na boyo pe ondimi kaka bindimela kaka nene nyonso ka kondima ndima makamu. Ngo ba koyebi so fo ndima kaka. Monsieur likambo Seigneur ba pesa ngona nu nini communiquer te kita na koya mukolo boste. Tata nzamba la musibiso na makasi. Amata bikanda na yo na ba na yo bosi manzela boke. Pas pasteur. Na kanisi pe na église. Ba mibali bazali
makambo nyonso ya malamu eza kuna soki okei na bango okokopesa bango mibali babala bango mobali oyo bamoni kaka oyanga na église epesa bato mibali pasteur s'il vous plaît moni mwasi nanga za nalingi biloko wana te okolobisa bato bamba ekotrouble bafoye ya bato babi oyo nzambe asakangisi mutu te akokokabola yango papa me bino namoni bokomoya na kokabola makambo na kati ya ndako ozoyo ye nzambe oyo ozoloba wana ntango apesaki nga sanza ntango nzambe asalaki sanza mpo na ngai akamataki yo mpe atie yo na mopanzi atielaki basi mibale ndenge nzambe asalaki adanaagir mabe nakoyikokwesa nini nakolalimbisa yo na makambo nyonso ozoloba wana na ndako opesi elembi boniko boni kimia jésus christ tokoma bazoba papa naboyi te kimia nga mpo naza mondimi nayebi malamu oyo te nasambelaka nzambe nanga nayebi papa boni boni oza komimona eya mawa na yo omiyebi esika ozali omiyebi te mwasi wapi mwasi wa mwasi omwasi yo omiyebi ata te oyebi buzoba nyonso soki ngai lelo nazokovandela makambo ya buzoba boye mpo ngami namemaki mwana na ndako ya nzambe na ndako ya nzambe bozoba na bango bakendaki komema ngai sopa mpe mengai nakokoya na ndako te okinabisa bino sala tokende ozofiotola ndaka mwasi mwasi wapi mwasi o mwasi alobalanga kuna esika bima tokende ata kopasaka etula ata kopasaka etula mibali basili nandimi nanga na bango parce que biloko ya boye na mobali na yo nzambe arevele mpo na ye namonaki ye okokanga mwana ye te donc libabengana tata na to bambanda somo bapaster ningaki bositangana bamingi lokola aza na mokumba epesaka esufle mingi naboyaka naza koprotege mokumba mpo abotala bakondition ma malamu po eza meilleur cadeau de l'année nalingi te asobaka alobaka oke wapi papa olimbisanga moke ça va mama nalandanaka mama leki ndenge asiliki ngaka songo kota kuna milongo kozwa ngo kende nakoki kokota eza ndako na nga te eloko ozobosa eza ndako kala mokolo ndako ye frère Sanza s'il te plaît mawa mpenza moto akoki kokoma boye amiyebi lisu te mayele esili ye na eza mawa mingi mpenza fakidia ya solo nzambe wamukubi asali mosala mpe namoniki kolinga oyo alinganga azolinga ngai kaka oyebike nabiki na probleme nini oyo nazalaki nango na tatukanwa nafuti mbongo ya tatukanwa kaka na babiju oyo mwana mwasi oyo lipati ayaki nango wana nateki yango mpe nafuti niongo wana mpo bamenasi moko papa wana azali koya nango nayebi te epi eloko ozali kokamwisanga na age na ye vraiment akolemba te nzambe amokubi aza monene epai papa kidi so nabengisi yo boye mpo ezali esengo mingi soki nalongoli makambo ya tatukanwa ye ndambo ya mbongo natikalaki nango oyebike nani papa kidi osalisinga mingi mabonza oyo ekoti na kati eglise oyo okoki kondima te papa kidi bandimi ndenge baye lisusu oyebike makambo ozali kokende osala leko te ozali kokende oteya na beach wana epai basi bazochange bongo na beach nazoleka kaka boye kote ya matongi wana na osi wana nayoki kambala moko bana basi bazoloba lisolo yango kaka oyo nga vraimen ifonaki nayeke epai ya mama mosantu kuna epai ya mama mosantu balobi makambo eza bien mwana mbali moko azali koya koteya kuna na beach mokomosu alekaki kuna ezalaki likambo basi ya beach balobi kuna nde vraimen moto bazozwila mpenza epai kuna nde nzambe azosala mpenza misala na ye nde na bandi komona mpenza mabonzi ezokota mpenza oyo mpenza ya mingi papa osali mosala merci mingi mama ndenge olobi nga nayebisaki mama epai nga nakende koteya yo soki oye otelemi pembeni otala ndenge nga nateyaka ma ondimake nazali na moteya aza koteya pakidamona niti koteya oyo tiona yo olobi mama nga nateyaka mokolo mosusu me nateyi bamama bazokobimisa mai na miso kaka bongo ti surtout so nga nakomi koteya mabonza na nyati yango ozomona bazokotya mbongo na ndenge moke nga nayebisaki bango ke mabonzani bozotyela nga te bozopesa nga te bozopesa nzambe wa mokubi mpo apesa bino lisusu mingi surtout likambo ya babiju wana bazolobela yango mingi ye likambo ya babiju ya mito ya nyama motu ya motu boye balobeli yango mingi bayebi eza sembo mpenza c'est ça oyebi papa kidia naza na esengo mingi pamba te mbongo wana sikoyo ya babiju na mbongo ya mabonza nasangisi nyonso papa kidia yebaki nalongoli ndambo ya tatukanwa ye wana me natikali na mbongo na kosomba nango lupango te
tosiko mama nakumi na pe du cœur pona yebi kina kozala na moi sika na ngamoko pona bana koyamba bandimi na ngai vraiment ça disinga mingi papa nzamba moko bya kumisa merci mingi mama mama ngapi na zana likamwa wa yepso lobby comme na mona ki lobby wa mosala mingi moyena de ranzo yote moi sina ngawe ya mibali mama sanda na yakobota ngo mais na zata ya kate wana senge pa na yo sali sanga pona kubota moi sina ngawe papa kida yebi ki au pa nzamba moko bya lingaka te musali na ye azala na basi mibale epekisa mi makasi papa kida mama mwasi wana pe ya mibali ezali pe yenza mo mukumito pesi ngai po mwasi wa liboso azobota te yango na pesa inga mwasi wana tisi wato azobota na bana problème pesa lite papa kidi anga pe na kuliko boya te na kopesa yo mbongo opesa yo mbongo na ko décevoir yo tozo sala musala na yo madame kasi loko muko ezali wana papa kidi omonde na lobi na mbongo wana na sina repartir yango ya lopango wana feso mbaka lopango oyo ya tatu wana pesi ekendeki mais sikoyo tokozwa mbongo mosusu mpo nayebisaki mona mwasi olipati na makambo oyo aza nango na ndako ya libala ifo akende kozwa biloko nyonso oyo ya valeur oyo eza na ndako ya mobali na ye aya nango awa moni biloko wana soki eyawa toteki yango nakozwa mbongo na kopesa yo mpo mwasi no abima na maternité eza problème te nazelaki yo kutu mpo moni mpo akende obimisa biloko wana ye moko ekozala vraiment pasi mana mbokende bino mibale mpo aza mwasi mana mbokende bino mibale kobimisa biloko wana na ndako ya mobali na ye boya nango awa kamate mama to kenga lipe bandalo lipati banda lobi wana na popo na mona ki lisusu te tala na chambre même ça osaba mabonde lina tala ebo kende siko bonzamba lobaki ki lelo na lobi biloko wana ezala aza biloko moko komumela te esika mwana mwasi alali papa kidi akoki kobeta porte te lokola nga nalobaki benga ye okoti kaka ndenge wana soki omoni kasi nasala nini nini yango basi papa kidi yo ndenge tozoluka mbongo te yo tozoluka mbongo mpona makambo na ya mwasi na nga nazoluka so mbongo ya mingi te nazoloba noke benga ye bokende ozosalelanga makambo nini wana courant Mama. Mungana kena mama. Okende te, okende ndengini. Papa kidi okende ndengini. Tozala ki biso mibande mutokoti kulezali yo. Yo no mutokoti kambo ezakuna. Bon ko ndengini papa kidi. Donc yo mutosali yango. Mama yo mutokende. Papa kidi, tikala no kolenga. Zala na sanfroi. Kubanga ndenge wana te papa. Na mona kama boye. Ndamela na mona te. Est-ce que ngana na moni mutosa ku findenge wana? Kama moni te. Papa kidi. Ebi ke songo za ite papa kidi. Zala na mukimi. Ezanga bonne, ezali bwana bisote. Ngape na zobanga. Mais si ko zwana no maîtrise, kende ngape na sui. Pona boye papa kidi ay kozala mabe. Tika nde kolinga, toza biso mibale. Songo za ite akende ki batanga. Parce que problème ezali wana. Il faut to longola corps oyo na ndako na biso, tokende kubwaka mo musika. To profiter na absence ya sonzo. Ya solo papa kidi. Papa kidi soko kainga na funjo la bibi yoto kumi. Kasi yoko te mutazana singana kimo ningo yoto kanjia. Muzo banga kwa nini? Papa kidi sala kina atoki ninga na hivi pana mimi kwa mimi kwa bayo mtu tunanda. Muzo danga ina sana na kidi sana mtema kula mtasani kama tisala sambla papa kidi ya. Mimi uzamu bani to mwasi. Yo pitisa motema ngana ke na chambre kuna nazo ngogo toke ndiko somba dra so to somba dra to na poko wana to lingi to ko kubwa kayata na furu oya liboso kuna bato ko yeba na bango teke est-ce que so to boni to bonu pe yete mana mto bwa kayo so ka senta ka to mangama zera ko kima te pakide so ko kiminga mwana mana kima
Souke moi la maman. Zaba Primus. Zaba Sekele. Primus. Sekele ya Moussala. Primus. Souka ya Sekele. Oui, entrez. Frère. Papa, pasteur, alléluia. Amen. Bon. Bien. Voilà. Merci. Oh, frère, nous avons médité parole du Seigneur. Là, autant à quelques passages bibliques. Non, vraiment, Seigneur a commis ça. Bon. Madame, bonne nuit. Qui m'est Bien. Maman Kengaza. Maman Kenga, mais il n'y a pas maman santo. Ah, ici, vous savez, Pas de sambela kawana. donc, Tissikoyo, vous avez maman santo. Mais pour être beau, tu es ici à l'objet côté. Ah bon? Oui. Ici à l'objet, c'est-à-dire. Pasteur. Donc, maman santo, au Canada, mon santo, madame santo. Nga ozomona ngaya naki na poto. Nazoka ba magie. Donc magie nazoki ba condition pesa inga esala inga somo. Lakini poto na ya. Ananda kuna ko ba promesse la ki abilo ko bunga bunga pa pa. Na retalinga bite bibe ko pesa ngai kuna so na vandika la ko kufa na kimi na ye awo. Bilimo mabe elalinga ipeka kawo. Donc na ngai penda tranquillité paix du cœur ezate. Meta mama santo aswaki ngai. Ameminga lingoma na bango, asambe lingai. Apesinga mibeko na comme la paix du cœur. Oui, la comme la paix du cœur. Donc vraiment la comme délivrer à 100%. Donc yo moko ko sambela te fuma musanto sambela yo. Nga nazali musumu ki, mama musanto na masumu te. Donc yim nazali obligé habilité à kusala nga bakamyo soana. Donc disons, il y a un intermédiaire entre you na Seigneur non. Mais papa pasteur azolo bango passion na expérience. Nanda kuna nga mutu vanto zo sambela nga na mwasi na ngai. Na mama musanto, ba mo message wote bankolo. Ils ont quitté la haie. Mon frère. Aux hommes, c'est pas n'importe qui, hein. Oh, eza moi mawamingi, en fait. Eza ignorance, m'te salabo. Yo mon place à Luana, il faut yeba. Que Jésus-Christ on dit melaka premier jour. Yewana zakati na yo. Yewana zo sunga yo de temps en temps. Yewana zo délivrer yo. Yewana zo sauver yo. Ko lukaka na banda kwa batute. Lelo ke uluki a donc lobi soki pa mo santo simbite soko kwei balongo na musala okulongoke pa mususu. C'est comme ça. Et après kuna peso ki balongoli ainsi de suite. Eza komitungisa mitelenga. Pas pasteur pour kuta na batu. Baluki pa ine pa mais leba kwe pa mon santo. Enta solution zoami. Non, solution c'est pas na été. Eza kati na yo parce qu'on dit mais Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul qui sauve. Seul Jésus de Nazareth libère. Bazami balete, bazami satute. Donc il faut que yo moko en contact na Jésus na ko luka intermédiaire te maman ça doit zamutu kwa yunangai azana masumu lukwa yunangai. Donc il faut pas croire à ce qu'elle vous dit maman santu mbalami satu. C'est des histoires à dormir debout mais Seigneur azakati na yo lukaye yo moko. Tout comme yo pe par la foi au prier au Seigneur a délivré batumsusu a sauvé batu. Je sais mais c'est un problème que yo moko ko résoudre té papa c'est sexy mingi ambara de choix pour la basi musi da konza ma délivrer pour ngeza mama kengi onza ma révéler pour ngai. Oui ma belle suka vandi pour na ba toute ma présence à Satan esprit satanique de kangi awa. Ah mais mon frère ce qui Seigneur a fait sur moi si maman kengi yo moko sentir que présence ya mabele zo gêner vous a vraiment empêté et puis nzambe so apesi il faut pas koloba que non ay apesi Satan ay apesi au moins si musu pembeni pour atumisaka yo non mais mon frère ou tu crois ou tu ne crois pas hein? Ou tu crois en Dieu ou tu ne crois pas me calme zati je pense que dans le cadre de solo bon on a évité surtout qu'on aborder les camons vraiment en profondeur où il y a deux femmes là-dedans pas de problème nazo yoka yo des propositions dans les abos hein. Je crois aux autres, maman Bella Lunganda, Atika yo calme, non, manquing. Effectivement. Mais la solution est simple. Tout ça, la solution, Nzamba ko bimisaye sans problème. Voilà. Alors, tout ce que nous allons faire, ça là, jeûne il y a 2 jours. Jeûne il y a 2 jours. Jeûne à 2 jours. Koulia nanda kuna ote, ceux qui ngonga oule ekoki. Koulia nanda ote koume nanda ote. Comme ça, après 2 jours, Seigneur a quoi agir.
kosenga na nzambe te ke non écoutez nzambe mwasi na nga na poni mama nkenge benga na mabele te mifungola epa na ye nzambe apesa solution na likambo eza kati ya ndako non aimpose liboko na ye mpe ekota libele. En tout cas, je suis parfaitement d'accord. omona mama mabele akolongwa akotungisa yo te sans problème soki réellement eza nzambe moto arévélai ke mama nkenga aza mwasi na Vraiment pas passer la lumière. Merci beaucoup. ben lokwa nazo continuer rendre visite na bafrère tokosambela comme ça tomitika na mboka nzambe asunga yo asunga ngai mpe epai na oke bon tokobondela nakoyamba te nasina lobi nakoyamba lisusu te mais bango nje na porte wana nasina komaki molimo esi ekendeki na londres eza lisusu awa te nakomi nanga kokende omoni yesu mpe azalaki kaka boye mokolo yesu amataki na lola mingi balobaki ete mwana nzambe tokosuka ndenge nini yesu alobaka na bayekoli na ye abi nafanda bino mikolo ebele bozoyeba ngai te lera akendeki moya balanda ezalaki te eza lokola ngai nafanda bino mingi boya tosanganaka na delivre bino bolingi te sikoyo nakomi kokende kokomi koya nga na kosala so misala wa te nazovoyage na ngai moto maladi akende luka place mosusu te nazovoyage nzambe aza pekisi ngai nasala so misala ozokende wa nazovoyage nazokende londres te londres oh depuis quand awa yo ozoyamba lisusu te siko tata wana ya munene yaka awa mbala na mbala wazaka mbamba mingi wana siko ye yo ozongisa ye bongo nazongisa ye te nasina lobi ke makambo nyonso esesili awa nakoteya nanga lisusu te na londres yo kende na londres okona oteya na langi nini yo na londres ya yobi anglais yo baévangéliste oyo bayaka balobaka ndenge nini basoka bainterprète bainterprète oyaka namonaka na lunete awa papa kidia ye interprète ye nalobi noke papa kidia soke lobino bongo faut kosalaka attention mais tata wana ayaka awa il faut salaka attention puisque batata minene ndenge wana bango bato bakufaka na batension ekomema ngambo awa papa otima boko boye tata bato akufi problème na yo nani salaka attention ozoloba wana mosala yango mpe yango esesili lelo awa mwana asala susu eza te nyonso motu mpe aluki yango mosusu ezali yo mpo ozali koloba mingi mpo na ndako na yo mpo na lopango na yo lelo yango na nzambe atindi ngai naki nosala misala na ngai na mikili ya poto tata oyo olobelaka wana saza responsable monene awa na mboka oyo aza mutu moko te mpo ozali kosalela ezo aza mutu moko te oyo akoki koyaka awa na bamoi bato bamonaka ye azalaki mutu moko fo yaka kaka na butu aza mokonzi munene ko na moi ake na télévision alobi aye awa nafukami epuis depuis quand yo mwasi okende kotia maboko na mobali munene ndenge wana depuis quand mwasi aza permis ya kopreche te papa mibali yo kende koloba lokola Jean Baptiste race de vipère baministre babandi ozokoteya race de vipère tu trouves ça normal yo mibali munene ndenge wana ozotia bango maboko te molimo oyo oza nango ngai lokola naza mwasi naza na molimo wana te mpo nzambe atiaki nga mopepe te c'est ça otikali nsima te yo bandi koloba sikoyo ozokende ngai nazokende na ngai okende sikoyo ngai natikala awa ofandaki na ngai moka molai papa oyebaki te oyebaki te ke ngai naza nani lelo natiki yo nakei mokolo aliwa mpe kozala kaka bongo ngai nakeye pa nzambe naza mama kusala nazali mama mosantu ça va mais lelo ngai nakoteya yo lelo yo tikala nkoderange ngakolobi kuna ke nakoyamba te komi sikoyo oteya ngai ozali mosantu soki mbala misato okufi nanu te bomengo okomi mosantu mbala misato etali yo nzambe ye moko azali mosantu mbala misato esi tout oyo wana ezali molimo ya mabe bino bozokende kobare banzela bato bakende epai ya yesu bino bato lokola bino nzambe ye moko moto ezali mosantu epuis yo olongwe awa okende na angleterre okende koloba nyonso ekoleka maloba na ngai ekoleka te na mokolo ya suka bafamile ekozala batremblement de terre ekozala alo baanglais bandima ke liloba wana ezali ya yo révélation ete pai na ngai nzambe asololaki na moto te na ngai soko ngai nazokende te nazokende londres démocratie na mboka na bino soki bokoki yango bobakisanga mosaki mosusu awa nazokende nake londres te ozalaki na ngai ngomamo bozotosanga malamu nakoteya bamidele bakondima yesu oyo alobaki maloba yango akufa ya 2000 ans yo oza nao na 50 ans te olobi eza maloba na yo batremblement de terre wana azali korefele nga ngo te bainondation tangaka bible oyo babuli na rwanda nayebisaka liboso te jamais te soki bitumba ekozala mokolo ya suka ezali yo moto olobaki yango bible na yo tanga na Matthieu 24 tanga Marc 13 Luc
21. Oui, tala komona. liloba nzambe ezalaka na discussion. Ça c'est Jésus qui l'avait dit, ce n'est pas toi. Ngana kondima ngote. Yo moni pe mundele mususu te anglais. Akandi kondima ke yo mutolo bakango yo. Kende te. Kende. nakokende zuwa wana nde ezosala bozali kobungisa milume epa ya nzambe baangelu na baangelu mabale ezalaka te soki ozosala zuwa kuna nzokende yo olingi otika ngai yo okende kuna bandaki toza eloko moko otika ngai dans tout cela ozali mosantu mbala misala okokuta ngai na lola ngai okuta ngai na lola ngai ndenge nazokende londres liboso na okutanga mpe na lola ka nde eloko esalaka ngai pasi mingi eloko esalaka pasi soki eloko wana olobi te bato mosusu tomonaka awa bazoboma bato bazali koyiba bambongo kuma na télévision abomisi bato 2000 3000 ça ne fait rien nzambe alimbisaka epuis bato yande alimbisi yango na mokolo ya suka balimbisi ye ake likolo na bato mpe likolo ya bino bakende likolo nakokende bomengo ngai soki nakuti yo na likolo je dis seigneur je sors nabimi ngai nabimi nakoyamba te makambo mosusu yango oyo kakaaolimo yango ezakaka epai na ngai nzambe natindi yango na londres bandakala bandeko likambo nini oyo azali bakidia nazoyamba te me fanda nani bon bato bazaka wana na couloir wana bamosusu bazondimela ngai te bamosusu bazondimela ngai bazoya kozwa mapamboli yango balobaka ya solo mpenza yesu mpe bayebaka ye te na mboka na ye neti ngai mpe ana zairi bato bayebaki ngai te me lokola nakomi kokende londres nde babandi koyebake tozalaki mpenza na mama mosantu ya solo ngai na ntango naza kovivre kundima te bon ngai nake réunion na biso ya liba tozokomande statue mama kota azali kasi likambo nini kosonzo mamosantu amana yeko yebisa oke ebemi ya lipate bakina omona ona place tobwakaki siko sekre ebanike biso atu tobomi te ekasi siko papa likambo nini kasi obangisi nga na kobangisa bamonaki yango ifale bamona yango tobwakaki yango mpo bato bamona nini lisusu mama kasi ngai nayebi soki bayebi ke akufaki awa ngai nde ntango nayoki bato bakrie naki kotala te mama nakomi wana bato bake bamoni ebemi elongi ya lipate ebebi balobi ezali accident otango bamoni ndenge wana bati maboko na posi na ye bamoni adresse yautaki awa te adresse ya mobali na ye kasi papa kili ya problème na yo nini na nyonso wana ozolanda ozalaki kolandela yango mpo na nini bino bakangaka bino kaka boye mama moto tovandi na ye mama lipate vraiment azosalanga sosi mwa eza te mama ntango bakende ebemi kuna mama bakomi lipate mobali na ye mpenza mawa kidia ozoloba na ngai ke mobali na ye mawa bakundi lipati elingi kolobaka yo okomaki ntina ndako mobali na ye mama nakomaki ti place bake okuna sokotala ebeme lipate ndenge papa kidia yo oza mobali te kabaka tangambo ndenge nazokende olandela epai nyonso mama ngai nalandelaki mpo lipate vraiment soko ngai nakanisi ndenge azalaki ezosalanga sosi mama namoni sikoyo bayebisaki ngai ke mwasi noko ya mibale ozwaka ye mpo ozalaka dirige ya chorale na groupe de priere pa bonaki tosambeli mwana wana azalaki na chorale na yo otie zemi na ndenge siko ozwa ye mwasi ya mibale na ndako na yo boye te donc awa lokola ozalaki komona lipati mwasi kitoko obandaki kotia ye motema yango wana okendeki kolandela ti makambo wana mpo nakoki kondima te likambo monene boye okende olandaka ti bongo mama esala pasi te bayebi teke akufelaki awa nalobi mpo vraiment eloko te papa kidia esili mpe lokola mpe eza bongo esili ngai mpe soki nabengaki yo awa mpo nakosala na ngai misala lisusu awa te omoni nazovoyage na ngai nazokende londres omoni molimo ya nzambe oyo nazalaki nango lokola nzambe asatindi ngai na londres deja molimo eza kuna na londres awa natikali boye yango nalobaki ke misala nyonso tozalaki kosala awa natiki yango omoni papa kidia ndenge tozalaki kosala wana obosanake tozalaki kosala misala wana ngai na yo bosana oluka likambo mosusu ya kosala na mokili parce ngai nakozala na bino lisusu te naboyi bamakambo nyonso wana zela napesa yo bon nouveau zaire ezali awa bosala likambo oyo olingi kosala merci mingi mama na remercie yo mpe nalingi koloba boye mama nyonso mpe toza kosala
mama nakosala lisu te natiki banzela wana nyonso natikala kobokola bana na ngai na ndama mbongo opesi ngai na débrouille mpo na famille na ngai nakobosala lisu te merci mingi mama malamu papa kitoke dudu ozosila kasi kosila papa ya solo wana mwasi bozalaki na ye esalamiki akufa yo moto olingi yango te akufi esili bosa na ye te to tokomi kobeba ekomi kosila boye ya solo wana Non, c'est difficile, ngana bossa na lipati, c'est très difficile. Azalaki on dirait mon panzi on nzamba lungola ki na nzoto na ngai po asala lipati, c'est difficile. Nazomona kutu moyena l'obésalité. C'était un être cher pour moi, lipati. Moyena bossa na lipati. Ça me fait très mal. O bossa na été le quoi boyi dudu. Mobotaka. Tangela nga bana boni bino botaka na lipati. Ata mwana moko te bozomona pasi ya nini justement pasi makasi nde yango wana nazalaki komilengela sans que nayebisa lipati asala voyage na Afrique du Sud akende otala badocteur na Afrique du Sud oyo abota mais hélas atiki ngai sa mwana c'est peinant te au contraire il fallait ndo bossa na edu omoni lipati azali mwana suka na libota na bango azali pe na ndeko te bakolo balelo ke non dudu e lokola mwasi na akufi zwa ndeko na yo mais biso baninga na ye tozali dudu nalobi te ke aye mpo na boye me toza na biso oyo akoki koremplace lipati valablement mpo akoka kobokolelo bana oyo bota na libanda komona pasi te lipati nini ye accident akende kozwango oyobi nzela nakenda kozwango mwasi alibala mobo etambola ti bake kotuto na mutuka oyo place batutaki ye Lipati, Mindondo, Lipati, Azali irremplaçable, même pas, moins surtout par une amie à elle qui est Mindondo. Ozaki na ye, Sikanyonso, tout ça, mais il faut penser à pas si ma casse pour les cassos qui n'a remplacé yo, yé par yo. N'a pas ça la côté. C'est pas possible. Ngasi na ebisio ya dudu na ebisio. Bana ngina kena, na opesa na transport na kena. Mais il va bien qu'il n'a pas qu'on a ouïa, tu capotes pour les naouïa. Non, koyate. Ah, na ouïa, du bien un bon transport. On a vous arrêté, na aucune na famille. Ok, na famille au sang. Non, non, bien ouïa, c'est là, ok, na famille. Na cousine ma sœur, na famille, peut-être na vola la kuna. Donc, ouïa na yote. Mais c'est un bon transport, na qui. Bossa na et dudu. Puis c'est le quoi, aux hommes, on a talana, nini, ko dudu. Et là, on y a pas si on a payé. Hein? Na pourquoi na ouïa au canapé. Na vous arrêté. Na ouïa. Kassiala, Kotsamot, le suivant. Frère Lélia. Amen. Mes condoléances, frère. Merci. Merci beaucoup. Bien, Deko. Merci Mingi, na ba condoléances au Pessingai. On a sepelaki Mingi na ndenge bino ba membre ya famille ya Lipati. Osunga Kingai. Na mokolo tekeno tika lipati na lelite na ye ya suka ba remerciement na nga oyo na koyebisa yo koyebisa ba membre nyonso bayeba ke euti sincèrement na motema na ngai penza ya solo yango wana tinde bango ba remerciement kobosa na yango te. Merci frère na ndenge olobi yango wana ngai nazali membre ya famille ya lipati te ngai nazali papa mosanto mbala moko papa mosanto mbala moko nzambo wame okubini mutu atini ngai pana pole ba problème yo zwaki yango elo na komele yo bon papa po ndaye psto solo makambo nzambo mkubatini ngai kanga miso to bondela eto kusolo na ndenge nzambo mkubatini ngai kanga miso papa nzambo mkubi papa otini ngai pa papa toto tikate makambo nyoso na kolobela ye ayo kango tikate message na yo est passé tikate ngai moto nazali mwana na yo mosanto bala moko lokola nga na komele yawa azala na bondini azala na boyami epa na ngai allo oui kiri voilà kiri allo ouais
mingi papa nazwi message na yo tika te nasosola liloba na ye eloba na yo epai na ye andima yango na motema bokoto amen. Papa kamata biblia oyo fongola n'importe quelle place pesa ngai. Papa kobosa te kinga mpe nasambelaka. Papa kosambela ezali bakonzi nyonso basambelaka moto azali na mokili oyo ya nzambe soki osambelaka te okoki kosala mosala te okovivre na mokili oyo te. Le 10 commandements de Dieu a donné ça pour qui? Les animaux qui sont à la forêt. Les animaux mangent toutes de la feuille. Les animaux circulent toutes de la forêt. Les animaux n'étudient pas. Il n'y a pas d'école pour les animaux entre eux. Les animaux mangent facile. Les animaux n'ont pas de doigts. 5 doigts. Les animaux ont 2 pattes comme ça. S'ils partent à la forêt, c'est seulement comme ça. Les animaux mangent bien. Les animaux dorment bien. Les animaux dorment sur la terre. Les animaux, la peau des animaux ne fait pas sortir la bobouille. Les animaux, toutes les feuilles qui sont à la forêt, les animaux mangent comme ils veulent. Matthieu 7. Les hommes mangent difficilement. Les hommes étudient difficilement. Les hommes pour manger, ils font comme ça. Les hommes font sortir les nuages ici aux figures. Et les hommes font sortir les nuages aussi à hausse. Les nuages coulent. Les hommes souffrent. Les hommes pour aller manger comme les chiens. Aller jeter les graines pour se faire sortir les hommes mangent. Les hommes qui sont intellectuels souffrent comme ça. Est-ce que les punitions Dieu a données seulement aux hommes ou bien aux animaux? Les animaux, ce sont des animaux comme les autres. Amen. Frère, oyoki liloba ezali na Bible oyo komami na ye moko kolo wa moko. Ngai moto nakomi yango te. Oyoki ndenge alobeli yo. Papa, sala mosala zwa mbongo kasi yebaka nzambe moko bazali. Likam na yela wa oyo nzambe moko bayebisi ngai. Oyebi tina mwasi na akufaki. Mwasi na yo akufaki akendaki epai ya mama moko. Mama wana ayebisaki ye makambo moko. Yango nde esalaki mwasi na yo soni. Esali ye mawa azwi singa na kingo akufi epai ya mama wana. Yango wana nde eloko mwasi na yo akufaki. Est-ce que vous allez na ba preuve na likambo oyo ozali koloba? Papa, épreuve na ngai nzambe mokubi azoko yebisa ngai nyonso. Nasali na ye. Lelo soko na nzambe mokubi ndenge ni ayebisi ngai. Mpona wana nyonso makambo ezali pa na yo papa. Mwasi nga akufaki na accident. Papa ngai, papa mosanto bala moko moto nazali koyebisa yo na vani liboso na yo. Kozala na badute na maloba nzambe. Zalande na bundimi na boyambi ya ngai moto na vani liboso na yo. Nyonso wana soko lingo yeba na makambo oyo ya yo moko na kosala revelation. Na revelation na papa okopesa nga $500 na koyebisa nyonso. Na kosakula nyonso na komitia yo pe esika kolo wa mokubi ati yo. Donc on a payé $500. Dollars seulement. Au Yébsangai, tout ce qui s'est passé pour la moitié d'Angai, peine en autres d'Angai, au Yébi quelque chose. Bondi mezali pa na yo pour l'année le papa Santo Malamoko. Kozala na batute ne kamanzame papa. Zala na bondi. Bakama nyonso tosalaka awa na mokili. Nzambe nde moto ametiaka biso na nzela na esika na biso tolingaka. Sawa. Kasiana? Yaka. Élément. Papa. Oui, papa.
Asiala okangela ngai mbotamuto yo. Otia na kashina bishawa. Papa oyebi te ngai nazali nani? Ngai nazali inspecteur judiciaire. Donc mutu ya loi, mutu ya kangaka bato, akamba justice ndenge monatala rango. En quelque sorte OPJ. Oyoki ngai. Frère, Kasiala. Jésus alobaki soko ke kote ya bato. Bandemile yo te popula makolo kete. Frère na yiko te ya yo. Lelo ba nzambe yo ya mokubi. O monyango mabe ninga na sale pa na yo. Kolo na ngai. Mwana na yo akufaki na mokilo pona liloba na yo. Ndako nzambe te kama na yo. Ai ngai mwana na yo mosanto. Kama na yo. Nako kanga malokola mwana na yo kanga maki. Tikete nazala na kila pa nyonso ba komema ngai. Ai kama na yo. Longa mikana nyonso za na poche na yo bambongo. Ozalo ba yibi ngambongo na ba poser tout ça. Allez bimisa na mbongo. Nyonso za na ba poche bimisa. Allez. Renaï. Lipati. Chéri Doudou. Ngai mwasi na yo Lipati. Natikeli yo lettre oyo oyebaka ngai na kufi na ngai mpo na mabe na yo. Nakendeki epai ya mama moko asambelaka alobi na ngai ke yo ozali na sida. Chérie. Chérie. Maza ponctuel, il est ergané à sa prêter table. Félicitations. Alambika kagu ongana lingaka. Vraiment. Sanza. Place nyonso oyo ozali. Motema na oyo oya kaka awa epai na ngai. Biloko nazotiela oyo ya bolingo ya ngai na yo. Ozala wapi? Ozala wapi? Mwasi mosusu okoki kotala ye ata miso te kaka ngai. Yo okoki kozwa mwasi mosusu te en dehors na ngai. Ngonga esi ekoki. D. Continuez. Dans le but continuer, on a besoin de la continuer. J'ai dit continuer, tu dis pour l'année. Au saline. De yo, on a qu'il est de mon bien quand on a la tablette à faire. Est-ce que vous avez bien gagné Yaki? Vous avez bien gagné dans la chambre. Vous savez ça dans le monde. La vie continue. Dala. Vous allez plus sur la katana pour les aider sur le mabé. Hein? La vie continue. Je ne blague pas. Dis, viens le voir. Lia. Lia, tu veux bloquer le mabé. Lia, allez, Lia. Lia. Nabi Lia. Tu veux bloquer le mabé. Allez, Lia. Tenez. Comment? Nabi Lia, Lia. Qu'est-ce que c'est? Dame Santo. Bon. Ota. La surprendre, il y a un petit peu de bloc à Golia. Bakis, de bloc à Golia. Et reste pour vous, ça va témoigner.
Maman, ça, tu n'as rien dit, le gars, c'est. Donc, ce que tu as dit, c'est que tu as fait un petit, après, tu vas chérir la ligne, amour et vacances. Tu vas la boy. Comment? Na comme les la famille, na ba camarade comme c'est quand pour la yo. Tu vas la boy. On va se les sous. Oh, l'état pour mon bakambo yo. Yesu mawa bande ko pa mona na kana yete so ki to mona ka yebo ibe mambangu to kamata kabisa ni so ba tala biso. Qu'est-ce que c'est? On se voit maman ko pangsa sous ma boko tika bebo ete alo langoti. Tiens, se basi so. Nengo ko kozali wana. Comme ko kota na chambre te. Kaka wana bima kene malembe. Et je compte jusqu'à 5 bima kene. 1 2 3 Bima miso kantando. Papa tika ko pete eto yo ko Nasekata bandeko. Na kombo na Yesu. Na ndako misère obino bokomona. Ya nini yango? Yo nzambe. Yo nyoke ikengela. Okuyonye bendo. Sani pona ko bare ko bima yango ne sayi. Adila sa seblani pona munoko Mama nangayo. Bada bo mwana. Ako dakela mutu mabe, yebe mutu masumu lisusu bakangena lisumu ako dakela mutu mabe. Kosumu mandogine bazalaka. Papa na ope mosusu. Courage oyo ozo bengani ebima bima. Omoni nzambe nanga la kisio. Soki banda kala vraiment na komisi nzambe papa ozwa lokumu. Oko sa pe boy lero komona bandi wa betolo kokoko ajuka alinete wana ti oboko boy. Oh, esili na. Papa bonga kelibela. Libela. Ah, papa. Libela. Ma blague à part, Papa yo le banoka bo. Lera ko ya o mona mutu na ku. Oyo ngabona mona kulolia. sikoyo mpe zemi banda soki sanza nini yango ti lelo ebimaka te nyonso ti wana bunga kaka yazalaka na zemi obosana ke mwasi yango azalaka na zemi zemi yango mpe emonanaka kaka te ake mpe na sani yango ake mpe na sani yango ene mpona nini moto akoki kokóma boye ko bandeko epa oza mwasi mwana na ngai mpe ya mobali yo okovanda na mwasi mpenza te papa mama nazela mamundo na miso mpo yo moko ndimela asali makoki na ye oyo solution tosi oyo eza ya pamba te paster akuteya ngai awa na ndako te paster ateyi ngai ayoki ni makambo nyonso paster alobaki nasali jeune à 2 jours abi sosaka jeune à 2 jours okozwa solution omona nzambe mwasi oyo aponelaki yo donc mwasi yango ezali yo mabele ezali mama te lelo ezali ngai lobi kuna susu te na ngai nalobi ngai natie nzambe tembe te me nazoloba na ye nde conviction na ye wana ezala ya libela conviction wana ezala ya libela ya libela ko mama chéri ngai namoni nakowumela na ngai te ngai nakeleka nakendo tatola likambo ya monene monene o ngai namoni eloko ngai nakotikela bino na kati ya ndako na bino boyokani bolingo tozonga kaka be na mangomba epai tozwaki batiso totika bilandela nakumisi nzambe alongoli ngai ebakatani ya likambo nazalaki nango esengo nake nango papa abotika na kinya ntango nyonso bobengaka makila ezuma sia ezingaka ndako na bino ezingaka ntango nyonso bo mama leki te omonana kaka te nakokilokene malamu ça va ngapa ya ok kuna kutu mwa yo kutu oleka lobi te kaka oyo ozobengani ebima bima omoni nzambe ndenge alakisi yo soki banda kala vraiment nakumisi nzambe papa ozwa lokumu okosala mpe boye lero komona bandi bakobetela kokoko azwika alinete wana ti oboko boye esili na papa bonga ke libela 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 mablaga para papa yo le banoka bo lera ko ya omona mutu na ku oyo ngamona mona kulolia sikoyo mpe zemi banda soki sanza nini yango ti lelo ebimaka te nyonso ti wana bunga kaka yazalaka na zemi obosana ke mwasi yango azalaka na zemi zemi yango mpe emonanaka kaka te ake mpe na sani yango ake mpe na sani yango ene mpona nini moto akoki kokóma boye ko bandeko epa oza mwasi mwana na ngai mpe ya mobali yo okovanda na mwasi mpenza te papa mama nazela mamundo na miso mpo yo moko ndimela asali makoki na ye oyo solution tosi oyo eza ya pamba te paster akuteya ngai awa na ndako te paster ateyi ngai ayoki ni makambo nyonso paster alobaki nasali jeune à 2 jours abi sosaka jeune à 2 jours okozwa solution omona nzambe mwasi oyo aponelaki yo donc mwasi yango ezali yo mabele ezali mama te lelo ezali ngai lobi kuna susu likambo nini boye te na ngai nalobi ngai natie nzambe tembe te me nazoloba na ye nde conviction na ye wana ezala ya libela conviction wana ezala ya libela ya libela ko mama chéri ngai namoni nakowumela na ngai te
nga na okeleka nakendo tatola likambo ya monene onga na moi eloko nga na kotikela bino na kati ya ndako na bino boyokani bolingo tozonga kaka be na mangomba epai tozwaki batiso totika bilandela nakumisi nzambe alongoli ngai epakatani ya likambo nazalaki nango esengo nake nango papa abotika nakini ntango nyonso bobengaka makila ezumasi ya ezingaka ndako na bino ezingaka ntango nyonso bo mama leki tomonana kaka akokilokele malamu Ça va? Ngapa ya kiti. Ok. Bon. Ah, kuna kutu mwa bien. Yo kutu. Olega lobi te? Na olega. Sheri na yebi kita bebisa kita bunga kinzela. Ofuta ngana nini? Na oyo so yosala kipona ko oyo so sali nga ko banda soki sanza boni kita ko bunda kaka bapasi bani ofuta ngapenzela ko. Okomona ngope okosepela. C'est la meilleure cadeau de l'année. Mais quand on a dit obongo na libela obongo na pendona na nzambe libela otika ko na makampa pa bozo na ndawa ko kado yo ko pesa ngeko sila mais oyo wana kado yo to ko sala biso mbale to sala ni sengo ti e pa nzambe sengo ni sala na biso ka Oh, semaine. Oh. Voilà. Oh. Yango libala na bino ekoma ya ba episode. Oh. Ya ba episode bino sema. Kisi muna lelo makambo changer lobi makambo susu kuna makambo susu. Makambo changer ndini ngana zongi na ngai. Sema ki ata yo moko, Bino mibali bozala kaka bo. Ata kuto so yebino nzambe kaka misala mabe okotika te libala mobimba banda na kende na pema te. Ata mulimo nkuto ozobunda na kaka mikono na milimo mabe nzoka nde sanga azongela makambo na ye o nyonso ba revelaki yawo azongeli biloko na yesu aka ngana ndako na zali ko pema te na chambre okulala ko yo okuna na kwemba kelele bato bazolia basi bazoseka basi amindele okutuna mobali likambo nini na ndako ote yo makambo eza wana te kotala wana te ngabi nini ngona biso tozaka biso mbali na ndako makambo ikomi kokongomela na zonga na chambre eza yango te alingi nano kate mais semeki wana mpona yo fuisa nango makambo moko ya pamba oyo oza mosantu soki mbala mibale yaya na yo mosantu mbala misato soki bosangisi okomi basantu mbala soki mitano bobengani bademo wana nyonso basantu bien sûr mais okomana na ndako wana ta mosusu ndenge tovandi wana moto okokopesa ope kanda okokopenga mwa moke osiliki na lelo wana nde satan mpe aprofitaka kokokota mpe na kati mpo asala misala na ye mais nyonso wana ifo mwasi na mobali mpe bozala na boyokani na ndako tozoyokana te nalobi tika misala mabe alingi kotika te bongo wana nga nafandaka wana nazosala mosala moko aponda yango wana nazongi na nga molimo ekolakisanga kaka mobali mosusu semeki ochange so mobali oyo uti kosala kuna eza adultere te yo moni yango eza likambo ya liseki adultere nini eloko nzambe moto alakisaki nzambe amokubi akosaka te nzambe basekaka ye te mokolo jugement dernier ekozala bino semeki ekozala terrible okomona suki wana omona ebimisi motoki suki wana mwasi na yo me ngai te ngai nazolanga kaka naye kovanda bino na yaya na yo te wana akende epai ya mwasi na yo sikoyo zeni oyebisaki zeni wape zeni simi ngai mbaki likambo ze semeki songo panzaniki awo eloko tata wana makambo ne ya mabe wana azokontinue nango kaka mosala kaka kolimusalimisa makambo kaka ndenge wana azolinga na ye te babiloko ne wana esengaka ye kaka bato akopesa ngai te ozongiswe pa molebe ondima nani oui kota sia écoute Bonjour. Doudou Oli? c'est un bon Tiens. Vandako bonjour frère bonjour vous cherchez nini oyebi yango nalakisi yo nakomumela te ata obumbela te ovandi kaka mwa moke te oyebi pa bato ifo ovanda semeki yena oyebi ye te ngamu nayebi nini kaka yo te mikolo ebele ye dudu na apesi yo adresse na moi na ndako moni mwasi na ye ozotala ngai namonaki awa te ayaki awa oyebi mwana mwasi semeki oyebi mwana mwasi moko apembe ayaki awa
mwasi moko aza kitoko tokobisa kaka me aza kaka kitoko mwasi no azalaki lokola bato bayake mingi afe nayebi te kosala ntango mosusu oyo ye kasi te azalaki awa oyebeki te mwasi no yaka Oui, avant d'accord, ce qui 2 ou 3 jours. Mais après, comment on avait appelé le sustain? Cette femme-là? Oui, une femme très gentille. C'est là. Mon frère, monsieur. Autant la gare photo de la poche. Nous sommes à la société. Parce que. C'est un coup faké. Oui. Moi, ça. Depuis quand? L'âme se repose en paix. Une semaine et demie. Il y a solo. Abeli. Non, accident. Pareil. Aïe. Ce n'est qu'une belle pour la capitale où il y a du top. Ma copine est au salon. Sando. Et ma copine est dans sa ligona. Ata batia kisi mama batira mbale kisi kaka boye mutino sazo mona ngi babatira le sora ka musinga ongai makambo utiko sala pesa soni ko mama aya pona ngai to mami kona zo yamba te ha oni museke na ona Londres papa awana tika likabo non naye zo yamba lisusu te mama poto sola muke bata masolo yango moni yale nazali kosalela nzambe awa ezalaki likambo mosusu mesikoyo na kosala mosala ngo ndeni message esekitaki mpa nzambe wa mokubi alobi te nasala so mosala awa te nazo voyage kutu nauti makambo bademarshe nanga mpona voyage dende no naye mpona lisolo ya mwana mwasi oyo nayebiki nasalisaka bato nazali kosalisa bato ata na bafoto bazali kotinda bafoto awa nazosala makambo me pour le moment wana okokoyeba mwana mwasi wana soki kutu molimo ya nzambe ezalaki peut-être nakwaki mwana mwasi avandaki awa 2 jours oyo ayebi mwana mwasi oyo te afandaki awa te je ne sais pas peut-être la fait bato balekaki ebele bon monsieur peut-être osali confusion mais mwasi wana ozali kokanisa mwana mwasi osengele te non mama monsieur naye mpo nayebisa bino ke mwana mwasi oyo akufaki awa na ndako na bino azalaki pendu awa na ndako na bino j'ai toutes les preuves papa soki okuti na yo wapi papa koluka te oyo kosala mabe na ndako oyo lokola ngai nde molimo ya nzambe nasala tindi na Londres papa na moto akufa na kati ya ndako oyo ya solo wana mobali na yo areconnaitre alekaki amonaki mwana mwasi oyo awa ezalaki 2 jours ou 3 puis après amonaka ye lisusu ndeko na yo ye ndeko na ngai azalaka awa te akolobela okoli boli oreconnaitre yeke azalaka awa te autine koboma libala sikoyo ya koyeba makambo ezoleka na ndako likambo nene boyeke moto akufaki awa likambo yango parcelle wana numéro 55 siko moto akufaki atuka awa moto akufaki te atuka bokomi kolukanga makambo bana boyoki eglise nanga bato bazoyaka mingi tikaka ata nzambe abengana ke na mikili mosusu bana boyoka eke bato bazoya mingi na ndako nzambe bazozwa lobiko bino nyonso bokomi kaka kolukelanga makambo moto akufa na kati ya ndako papa omoni yango likambo moke ozo koreconnaitre te ke mwana mwasi oyo alekaki awa tokokosa mpo na nini soki alekaki awa bon alors moi j'ai toutes les preuves mpona yebisa bino ke mwana mwasi oyo aliaki awa et que cependant qui awa atiaki singa na ndako awa oui j'ai tout kambo munene ndenge wana mutu asependre na ndako ya mutu munene kokogombama te ah bon ndikoluka bapreuve ne pas émission bon attendez kisiala yaka na papa wana kabaka te likambo kakokoselanga boye awa tika ye wana mais église eza ya yo nazalaki mosala epai na yo mama naza na bana 10 nga nanyokwama boye mama 2 jours na kati ya kasu nalie te mama nazaka boye mama
yo mokondima kaka ete kama si salami te mama bon ngala nyokwama mpoki mama nangotika bana na nani patron mama andima kaka ezali Voilà. Monsieur, maman Oyo et Boli. Mutamuto yo azali escroc. Azali escroc. Aye na ndako na ngai yakawa kisiala yakawa. Uti na ndako na ye aye epai na ngai na bureau. Pona koyebisa ngai ke nazali na ba preuve nyonso mwasi na kufaki na ndenge nini mais il faut pesa ngai $500. Nazana ba preuve nyonso abitilinga lisolo nyonso tout. J'ai même attrapé avant akota na kasho mukanda mwasi nanga akomaki lipati mama oyo mwasi na yo ayebisi yo monsieur patron eza ya solo patron ayebisoli kama ndenge ezalaki mwana mwasi wana yaki awa pa ya mama ayebisaki ye makambo pia mwana mwasi ne akende kokufa na kati ya chambre wana voilà kufaki ya mama exact patron mokolo yango oyo ozalaki te mokolo okendaki matama selma voilà donc mutamutu oyo na kati ya bapoche na ye todepouye atie mikanda nyonso sous prétexte bako azalaki na mbongo na poche abimisi mokanda ya mwasi na nga lipati écriture na ye nakendaki epai ya mama moko po asalisa ngai tozalaki na baproblème ya kobota c'est vrai nazalaki komilengela mpo natinde na Afrique du Sud sans que mwasi na nga lipati ayeba ayaki awa dans l'espoir que akotrouve solution ya libota na ye mais hélas mama aye koyebisa ye ke ngai mobali na ye mobali ya lipati nazali na sida yango wana lipati atikali ngai ndoto oyo lokola maladi wana ebikisaka te nakufi na ngai mama monsieur omoni makambo lokota Oli omoni sikoyo napekisaka yo te omoni non je vais vous arrêter dans le cadre de l'association des malfaiteurs oza kosala awa na ndako na bino parce que bozo koyeba mabe nyonso mama oyo azali kosala mais bozo kodévoile yango te donc je suis obligé nakanga bino kokende otémoigner kuna omoni makambo lokota des malfaiteurs omoni je suis désolé awa nga nazalaka te nayebaka lelo nayaki nde kotala bango ozoloba te ozorespire kaka omoni sava mama pardon nayokomi patron nasi nalobi la vérité bon mama mokolo makambo yeyo ça va mama toleka ok kasi belela molimo ya mutu telema allez ebi nzela po eza individuel bongo ndenge ni wana oyo vous allez témoigner okende otémoigner kuna tokei na tribunal poli par ici tokei nga nazalaka nanga na ndako ya mibala dudu par là papa tokei monsieur tokei yo mobali na ye ya mama oyo yaka tokei ale yaka tokei ne papa tokilanda na ngo wana nga nazoya na oyo akonanganya mutu ya tension tokei papa allons-y Souke-moi la maman. Ça va prémisse, ça va séqueler.
Primus sekele ya mosala. Primus suka ya sekele. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Na bondeli yo, na fukami ye. Laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Gome, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber. Banzela wana. Laissez tomber. Ezaleli wana.